l'info le journal ya peuple merci na fidélité pe confiance pour continuer à causer na journal na bino mbote na bino bonne début de semaine na bota na bino to fongola journal pour le savoir que akoma ki vendredi 25 avril na Rome couple présidentiel de la République démocratique du Congo ba ki ko rendre hommage à Suka et Papa François ou akufaki le 21 avril et uti koleka héritier mapine ma pesi bino ba détail. Bakomaki na Rome, vendredi 25 avril 2025, na milliers ya Boutou, boye couple présidentiel ya République démocratique du Congo, baranda ki ba hommage et pas ya Pape François oyo akufaki lundi 21 avril 2025. Boye tango bakomaki na parvis ya Basilique Saint-Pierre avant ba assister na messe ya suffrage na place Saint-Pierre. Couple présidentiel et la République démocratique du Congo, Bayambamaki et Paya curie romaine, P. cardinal Fridolin Ambongo. Couple présidentiel, Bakendaki directement ko s'incliner, Liboso ya depuis mortel, ya Saint-Père, Oyo Ezalaki exposé na basilique. Oui, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Longona distingué première dame Denise Nyakeru, Bazwaki place directement na tribune. Oyo ezalaki de Dieu pour na cinquantaine ya ba chef d'état oyo ba utaki mokili mobimba pe une dizaine ya ba tête couronnée ya mokili bayaki ko assister na milulu oyo to na bobsek ya Pape François oyo akufaki le 21 avril et uti koleka cérémonie elekaki vraiment kitoko. Chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende a représentaki République démocratique du Congo na milulu oyo nyonso mokote a bosani Pape François et loko nini ye asalaka pour la République démocratique du Congo tango nyonso ba prière na ye ezalaki pour na kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo et pa wapi RDC azali agressé et pa ya Rwanda pe visite ya pape awa na République démocratique du Congo na 2023 alors que azalaki déjà nzoto ebandaki kotungisa kasi atenaki koya awa na République démocratique du Congo pour na kosalisa messe moko ya munene na aérodrome ya Ndolo pe ko bénir bana nyonso ya République démocratique du Congo. Donc ba Congolais ba garder souvenir moko ya makasi pe ya malamu pona Pape François. Bon retour au Mozambique. Merci beaucoup. Merci. Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka a participé à la messe d'action de grâce au Ezala qui célébré na VIP na ministère pontifical ya Pape François. Cérémonie le Kanaki na cathédrale Notre-Dame du Congo. Sous place témoin événement héritier Mapinem Pemi Djoma Bassi. Premier ministre ya République démocratique du Congo, Judith Soumina Toulouka a participé à la messe d'action de grâce. Oyo ezalaki célébré na hommage ya VIP ya ministère pontifical ya Pape François. Cérémonie et salimaki na cathédrale Notre-Dame du Congo ya ville ya Kinshasa. Célébration eucharistique oyo ezalaki présidé na Monseigneur Mitija Lescovar oyo azali nonce apostolique awa na RDC. Ezalaki na présence ya ba autorité religieuse pe politique et longo na diplomatique. Boye fervente catholique Premier ministre Judith Soumina Toulouka azali kolanda de près ba étape nyonso liturgique pe protocolaire oyo ezalaki décrété et pa ya Saint-Siège na suite ya décès ya souverain pontife tango ya visite na ye na nonciature apostolique ye arondaki vibrant hommage et pa ya oyo a qualifiaki bâtisseur de la paix, défenseur infatigable et à justice sociale. Yé a saluaki engagement moko constant en faveur de la République démocratique du Congo, en particulier na dénonciation et exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Pape François akufaki na Vatican lundi 21 avril 2025 na âge ya 88 ans. Liwa na ye ezalaki bongo suite na hospitalisation ya tango molai ya 38 jours mobimba. Abela Kibongo pneumonie bilatérale moko sévère. Vatican a confirmé que Pape a koufaki paisiblement dans fin ya matinée azalaki entouré de proches collaborateurs na ye. Depuis annonce officielle ya liwa oyo ba hommage ya ndenge na ndenge e wutaki mokili mobimba na République démocratique du Congo. Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain ya Kinshasa, a décrété 9 jours ya deuil national na kati ya église catholique ya République démocratique du Congo. Pe ba messe ebele elongo na ba veillée de prière ezalaki organisée à travers République démocratique du Congo pour honorer mémoire ya pontife oyo voyage na ya suka voyage apostolique ezalaki na continent africain pe a marqué vraiment ba fidèle ya République démocratique du Congo.
Beta bongo masolo ya Sénat pour le que président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde a solo la ki week-end le ki na ba membre nyonso ya bureau na ye Nadine Nation na zaki na compte ya Folingala. Oui, effectivement, nous venons de sortir d'une réunion du... Liboso ya bapandi sango, rapporteur ya Sénat, honorable Nefertiti Ngoudianta, atalisi ndenge balobeli ba grande ligne ya bokutani oyo. Kuna atalisi na bobimi na bango na réunion oyo elongo na bureau ya Sénat. Opinion sengeli ba retenir que bokutani oyo bayeba kiso na ko planifier ba travaux oyo ekosalema na plénière pour na mois de mai oyo kala mingi te ezali kobanda pe bayeba ki lisusu komeka kotala lolenge nini bakoyeba ko organiser suivi ya ba travaux na ba commission na oyo etali ba travaux ya plénière ba lobeli quelques questions oyo ezali liées na contrôle parlementaire pe ba question législative pe lisusu balingaki ko planifier yango pona ete bakene na lombango pamba te baboyi mosala etikala na sima na bango na oyo etali bongo ba travaux ya commission ebele ya ba commission misala na bango ezali déjà kobanda surtout na oyo etali ba activité pe lisusu balingi ko planifier nyonso po mosala na bango esalema kitoko ezala na ba problème te bosengeli koyeba ke ba question oyo ezali lié na validation ya ba mandat ya 8 sénateurs o ba uti kozala bongo eli kala mingi te na ba province oyo scrutin ezalaki te boyeba ke yango ezali pe inscrit na ordre du jour ya ba dossier oyo ekozala traité durant mois de mai oyo ezali kokoma kala mingi te. Sous le patronage, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère et aménagement et territoire balance qui officiellement week-end et l'équipe session formation et corps il y a inspecteur et aménagement et territoire héritier opinion mais à qui on a compte Folingala. Nyonso ezalaki sous le patronage, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère et aménagement du territoire balance qui officiellement session il y a formation il y a corps il y a inspecteur il y a aménagement du territoire nyonso eleka kibongo na direction générale des écoles et formation ya ba policier oyo izwami na commune ya Barumbu ezala kibongo na bokambemi ya ministre d'état ya aménagement du territoire maître Guy Luando Mboyo nyonso eleka ki vraiment kitoko na sima ya prise ya ba parole ya bato ya ndenge na ndenge liboso ezala kibongo représentant ya directeur général ya école ya la police pe cordon ya ONAT oyo babengi observatoire national ya aménagement du territoire yepe azwaki maloba bongo na sima bo simbake ezalaki bongo représentant ya commissaire général ya police nationale congolaise yepe azwaki maloba po na kotalisa eloko nini bango bamoni po na initiative oyo bo simbake bango nyonso basaliwaki initiative bamoni ke ezali eloko moko malamu kaka po na koluka aménagement du territoire ezala vraiment effectif bongo na sima ministre d'état maître Guy Luando Mboyo yepe azwaki maloba po na kotalisa litomba ya session ya formation oyo pe objectif nyonso esengeli ba na ko atteindre boy apesa ki pendakisa lokola ba inondation oyo euti ko salema na début avril na ville ya Kinshasa nyonso ezali poete bato bazali kotonga pe kovanda esika oyo elongo banite nyonso wana tango ba inspecteur oyo bakokota na terrain bakoyeba na kosala mosala bango na ndenge elongo bani nyonso oyo ezali ya mabe ba construction anarchique pe biloko ya ndenge na ndenge ekoyeba na kosila bosimba ke formation oyo ekodire bongo 45 jours nyonso ezali bongo pona koluka ko former ba officier ya police judiciaire à compétence restreinte oyo nyonso ekoyeba na kosalema tango bango bakokota na terrain ekozala makambo ya malamu ba inspecteur ya aménagement du territoire nyonso kaka pona koluka aménagement du territoire eyeba na kosalema na ndenge elongo bani nyonso bongo sous le patronage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyonso pe ezali poete arbitrage moko efficace pe ya gestion résiliente ya espace physique national ezala bongo na ndenge ya malamu boye na suka ya milulu ministre d'État en charge ya aménagement du territoire maître Guy Luando alobaki boye na micro ya Infolinga structure wana tobengi ONAT Observatoire national d'aménagement du territoire et salemi na cadre ya réforme du secteur aménagement du territoire ba réforme ezali ebele o to sili ko sala
Mosala, le Boyebi, ils ont la politique, qui adoptée depuis le 22 juillet 2020, la loi sur l'aménagement de la tu as vu que les députés, les sénateurs, conformément à mon candidat, mon conseiller, qui a la relecture au regard de l'article 137 de la Constitution pour qu'ils pas promulguer. Aussi, tu as guide méthodologique. Les outils pour permettre que l'aménagement, au-delà sur le plan national, et talibé la province, aménagement qui est dans le village. Les alliés qui fanda ko bongi samboka en termes d'affectation à l'espace. Pourquoi boyebi na mboka basaka bilanga bisika nyoso te. Na mboka basaka exploitation minière bisika nyoso te. Na mboka batonga bitonga tonga te. C'est avec une planification que esiko to tikeli mine, esiko to tikeli environnement. Ma cadre est enjeu sur le climat, il y a le réchauffement climatique. Ah ouais, comme il y a tourbière. Ah ouais, comme air protégé. Ah ouais, tokotonga air plus 1. Awa toko tonga ba villa, awa toko tonga R+10. Ko bongi sawana ya fandeli ya bato na kati ya mboka, ezali planification et ça le makana aménagement. Nangambu na yepe coordonnateur ya Observatoire national ya aménagement du territoire Onat na Mukuse Richard Ilunga a Palola Kiboui. Biso ezaka la Kinshasa te. Année passée déjà tozalaki na ba sinistre dans 15 provinces. On a ba inondation, on a perdu autant de personnes, plus de 200 personnes, mais aussi cela a atteint plus de 126 000 ménages. Année où les sous vivre en haut, n'est-ce pas comme les 4 et les 5, zélé zala quitté, zélé lingaki katana. Alors biloko nyonso a dit parce que batubazo tonga, batubazo s'installer sans suivre ba plan. Parti politique Union Congolaise, Ikona Mukuse, professeur Daniel Mukoko Samba, organisé qui week-end qui à travers l'école de parti Nabango, café diplomatique, Nyon, c'est le cas qui tokukuna na cité verte. Fabrice Lundombi, bas détail. Parti politique Union Congolaise, Ikona Mukuse, Oyo ezali présidé et paye ya professeur docteur Daniel Mukoko Samba. Organisé qui week-end eleki nanzela ya école du parti na bango café diplomatique nyonso eleka ki na cité verte na commune ya Selembao bosimba ke événement oyo ezala ki opportunité moko ya réseautage pe ya partage ya ba idée oyo ya développement na domaine diplomatique entre ba membres ya parti na café diplomatique oyo thème oyo ezala ki abordé ezala ki bongo les modèles de la politique étrangère pour la RDC à l'égard de ses voisins envahisseurs. Boye intervenant ezalaki maître Clinton Bamana oyo azali cadre ya parti avocat pe chercheur na droit international ye akumisaki ba effort diplomatique oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pe atalisaki soutien ya professeur Daniel Mukoko Samba elongo na parti na ye Union Congolaise et pa ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maître Clinton Bamana a rappelé que lisusu ke esengeli organiser mboka na biso l'état na biso esengeli azala bongo organisé pambate lokola RDC azana ba richesse ebele atalelo Rwanda mutu azalaki agresseur lobikuna tokoki pe kozana ba agresseur mosusu parmi ba voisins oyo bazali ko entourer biso nyonso wana ezali kotalisa pona richesse oyo RDC azana yango akozala tout le temps convoité natina wana esengeli RDC à s'organiser surtout sur le plan militaire poto bana ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso bosimba ke exposé ya maître Clinton Bamana ezalaki vraiment suivi à la lettre nyonso elekaki vraiment kitoko kati na café diplomatique oyo parti politique babengi Union Congolaise ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba bazali kosala mosala makasi surtout na likambo etali ba formation pona ba cadre pe ba militant nyonso ya iko bayeba na kozala bien formé lokola ba café diplomatique oyo ezali ba initiative moko louable. Honorable Nerambu, initiateur et complexe scolaire au moment Pemba à Zalaki na réunion week-end et qui n'a pas personnel et école naie pour na kusa l'évaluation ya misala nyonso le kana ki bongo na salle de fête naie kuna na quartier Mutoto la commune ya Matete héritier mopine Miladiland.
Qui veut aller loin ménage sa monture. Ndenge kaka balobaka na lopoto honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba azali kokanga maboko te azali kolukaluka ndenge nini kosala poete flambeau ya complexe scolaire Mama Pemba eyeba tango nyonso na kotelema weekend eleki asangisaki ba responsable nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezalaki bongo na salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete nyonso wana ezalaki occasion po na honorable Nerombungu elongo na ba responsable ya école bayeba na kosala évaluation kotala tala ndenge nini ba trimestre mibale elekaki pe koluka ba stratégie ndenge nini kosilisa trimestre oyo ya suka babengi 3e trimestre nyonso elekanaki vraiment kitoko honorable Nerombungu elongo na personnel ya complexe scolaire Mama Pemba basololaki pe batalaki ndenge nini école ezali kotambola pe koluka ba stratégie ndenge nini bakotambusa école même pona année scolaire 2025-2026 nyonso elekaki vraiment kitoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azangaki te ko féliciter ba responsable ya école ndenge bazali kosala mosala pe ezalaki occasion pona kotalisa ke parmi ba école oyo eponamaki na ville ya Kinshasa pona koyamba semaine ya science pe technologie complexe scolaire Mama Pemba yango pe ezalaki parmi ba école oyo eyambaki milulu oyo nyonso wana ezali kotalisa ke misala niveau ya complexe scolaire Mama Pemba ezali komata se komata nde na suka ya réunion oyo préfet ya école complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kopesa ba précision kobima na une réunion purement stratégique oyo to traité mo ba point ebele ya liboso ezalaki évaluation il y a ba activité, il y a 2e trimestre. Comme vous le savez, to zongaki 2e trimestre depuis lundi. Pe mukonzi après ko uta na voyage, lelo asangisaki ba cadre nyonso oyo badana responsabilité ya gestion ya complexe solaire Mama Pemba. Yango wana to kozala awa ko présenter musala to sala ki na 2e trimestre et puis ko pesa ba projection pour na mbula oyo ekoya 2025-2026, puis 3e trimestre au banda déjà une semaine passée. Kozala na Mama Pemba 1 déjà na 2025-2026 tozali ko yangela encore école ya mibale o to kobenga na kombo ya Mama Pemba 2 o ezana avenue Mwanga quartier de la paix commune Kisenso école wana ezali ko fungama donc to kobenga déjà baboti ba koka déjà koleka ko visiter école wana batala ba condition oyo tozali kosala na école wana oyo ko permettre que bana na bango bazala na esika ya malamu oyo bazali kotangela aye nyonso ebandaki pe esukaki vraiment kitoko honorable Nerombungu Fumabanga moyo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akani kosala lisusu makasi po ete complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours parmi la meilleure école na ville ya Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo oyo ezali cadeau moko kitoko honorable Nerombungu apesi bana ya ville ya Kinshasa bijou oyo complexe scolaire Mama Pemba. ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas dans le longo na ministère intérieur pe ya transport balengeli milulu moko ya kafu oyo elengela mipona identification pe formation ya bakumbi moto bona na explication nango ilongo na héritier mapindemi. Ozali mokumbi tukutuku tope motard. Ozali na mokumba monene na ekolo kasi bokengi na nzela pe mibeko ya mosala ezali na ntina mingi na Congo démocratique. Na yango ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na bosangani longo na ministère ya intérieur na ministère ya transport babongisi milulu minene na oetali boyebi pe mateya ya bakumbi tukutuku tope identification et formation des motards. Ezali likambo na yo mabongisi yango ezali pona kobongisa bokengi na nzela tope sécurité routière kopesa tope kokamba na malamu koleka mosala ya bakumbi tukutuku na kati ya mboka ya Congo démocratique. Elongo na ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ezalaki ndoto tobule pe tosali.
Reporter info lingala journal ya peuple kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisaki bakina kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo staff connexion en direct de kapela meka okanga ndenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi kapela ambiance weza kakuna ndule modèle bafuku la kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangolelio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille balelie belé na Kinshasa boyo kasikoyo Gento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komona ngo Miko Okangama connexion en direct ni kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé kapela na Kisasa saka togo chaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sao ba salaka biso pe to salaka ngo togo chaka tabangulu chaque jour to na somba ba balenye uta likolo to gorge a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ekala biso pe to kati musala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo masa muto asa 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto asa fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ta 10 ans karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba na bete kiba yo ça metelemba bon muto asa 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi zeki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité mboka ya ambiance soso pembe azanga mboka te soki kaka ba province ezwa moyen à travers projet ya 145 territoires batu misusu bakokima Kinshasa kasi ba comédien kombo na yo nani komo na mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na to soma mbo to banga mi binanda kumasopa likama Reporter info lingala journal ya peuple solo kina moko ya responsable ya technique ya Metestat Augustin Tagisabo oyo a spécification ndenge mbula ekobeta makasi na mois de mai oyo. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement,
qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, afin de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama e soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka limbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Olingola tsapata kitoko pe ya qualité place so ya kusomba yango 7e limité papa griffe azawana pona bino. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki koteya maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko na nga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabrikant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça oleka mundele et puis eloko mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingi ko soutenir yete na ebita bandeko nanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais je sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaka te pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir nga te nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite loko la ilk oye na dimina loko le moro na dimina loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na nini te na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino saper d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali
ozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple la ceux qui vous sepela ki nango pesa merci d'Igor Ntingi Matomi nazaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Midjoma Basieri tie mapindemi ya superviseur ki journal montage sima ke pa ya Christian Kengebeni ngala pilote rendez-vous Nicolas Lobby au revoir.